À gauche et droite, c'était pour ma solo et qui toque aussi et Koti. C'est Jaguar Mogota qui vous confirme, mais papa Fibo Fi, Obino Star. Ciel News TV déjà et Koti dans ma solo, il y a Christelle, la rose, l'iranium de la presse. Mon amour sur la TikTok, ou appelle ça le maloko la mon père. Ou appelle ça comme information, il y a solo, tout l'andaï. Tout confirmé en haut. Nana Labino, tout l'anda Ciel News TV. Pour ma solo en haut, Tokos il y a au niveau. Ils allaient noter. Pour le lendo, ils allaient métier. Tout l'anda. Ciel News TV. Ma solo ya kitokwe. Ya l'iranium de la presse congolaise. Christelle la rose. Tokos, Ciel News TV. Mbote na bino balandi ya CL News TV hein? Partout dans le monde bozo landa biso ba gros bisous na bino hein? Tolingaka bino trop vraiment yango tozalaka na ka pona bino. Lelo susto yesus na rubrique ya sans tabou hein? Nga moko tonsi ya classique na simbi un peu kolo koto ya sans tabou pona bino bozo senga nga na zakazalaka na pona bino. Lelo vraiment to lobela sujet ya phénomène katafumba o ba finyo c'est comme katafumba to e baraté so elaksani mais to na invité na biso azana na pona ko expliquer biso phénomène katafumba so vraiment eza nini vraiment. Bonjour maman. Bonjour. To koko e ba kombo. Kombo na nga Linda. Boni santé. Santé ça bien? Oui, santé ça bien na monika ke santé ça bien na ngolo nzambe. Lelo vraiment la bengisio vraiment mingi poto solo la likambu ya phénomène katafumba. Pona yo eza nini vraiment expliquer biso. Pona koloba katafumba. Pona ngai ko raser ba kolongola ba poalo o ezaka na mapeka na biso na se na biso ya bana basi. Normalement faut ko kata kango. Moi si faut ko kata fumba. So ko katite donc ko pesa mobali microbe. On peut ça mobile microbe. Expliquez biso nan ko kata ngo pour vraiment eza propre ba kata ngo ndengeni. Normalement so ngo kata ngo o sombe ta big gillette. Pour la biso ba kinwa to sala mingi big gillette. O kati libolo na biso ya basi o type kati pe ma peka na biso. Là o kata ngo comme ça pour ça rapport bien na mobile. Moi mobile azo infection ezate. Est-ce que ça a des conséquences pour les infections? Ezali oui ezali. Bon, ce que tu dis, poil, ils allaient belé. Dès que vous avez un rapport à mobile, ceux qui mobile ont un pota ou bien un problème, mon coyote peut faire un infecté. À partir de là, on a infecté. Pour éviter la maladie, tout ça là vraiment nini. Hein? Pour voir comment on a mingi ba malade comment on voit maka mingi kana rapport sexuel mais na ba ko raser on est comment même la biso ba malade belé pour na ko éviter ngo il faut tout ça la ndenge pour na ko éviter ngo faut ko kataka makunza na biso ya se ya basi na o ya mapeka faut ko katango olongo yango bien ma o raser ngo bien wana ko ça rapport bien na mobile. Est-ce que ko kata on pas moi si to moi on bali pas ko kata mobile pas ko kata moi c'est pas ko kata 2 semaines so kati ça va aller. Toni to yeba lisusu ba comment bimisa yebi ba crème épilatoire non oui, na gilette et là on est vraiment ils ont mieux placé vraiment ya kokate là ba nini ba poil na biso pour ngai et là la selle la mingi eza big rasoir soko sombi yango o raser ba peka na yo o raser ba poil na yo wande ya to salelaka pona yo selon yo vraiment maman oyo kaka elengi ndenge nini na muto na ndenge ozana ba poil soki ozana mobile na yo to sans poil ezala différence nini vraiment ezala na nyonso mibale wana na nyonso mibale ezala différent omoni soko kati ba poil na yo ya se ba sasamba ya se normalement ko ça rapport bien ke otika yango ezala ebele soki eza ebele e ko infecter mobile au moins son mobile azana microbe yo pour ozwango facilement pour nani le bozo sangana bozo infecter eloko wana mais nga na yebi ke kozana ba poil ebele ndezala ka bien mais soko raser okozo kana gilette ke mobile pe a se raser akozo kana gilette quand bo 500 nzoto wana maladi nde se connectaka siko yoza ba poil no maladi ele kandenge te eza pona bongo te maman eza pona bongo te faut ko raser ngo penza bien soko raser ngo bien o raser ngo mobile pa raser aye bien bo ça rapport bien ele ka bien o ngande na yebi yango wana siko eza mibali mususu balingala bango te basi na ba raser
siko pona yo vraiment ko lobani et ça dépend pour ngai avant tout ça rapport na mobile nanga na ebza mobile nanga avant tout ça d'abord rapport faut raser soko kati ba poil na yo ya se masasamba ngape na kati yanga comme ça et que bien pona yo olinga ndeni mobile satisfaire yo na mbeto. Bon ngai pona ngana nde na linga mobile nanga satisfaire ngai na linga de kuna okokala ngate fa beta 3 coups nde eleka bien wande na sentir à l'aise ya beta nga de kuna esimba te 3 coups ngo ya soso poto yo kaka ya ba soso to ya ba dire nini oyo lingaka. Oh ya ba dire nyonso on nga ko senga pour ezakana tout d'abord embrassement l'aide au bandana caresse mbamo bobandi ko ça rapport et kota kamba ba caresse on est important. Oui c'est important et ajouta nini un plus na kata bolingo. Expliquez biso après bongo caresse si malango mbala moko bobandi ko lia na bambanga le boko lia na mbanga esengi ke bosala rapport le bosala rapport bosali soki mobali abwaki na kati comme ça air moko bopemi le boko pema ok au sokoli ye pas sokoli bo continuer lisusu o wana mibale ya ka pression ya mi ça tu peux la pression. Ah, c'est il y a la pression te comprendre yo maman to li to ba mi belle misusu ndi bazana ba linga la bango te ke o caresse banini ba ya mbala moko pona yo lo banini ayebe lote bolinga ba soda bolingo ba soda wana o memela bolingo ba soda normalement bolingo ezaka faut caresse d'abord le ozwa de mutu o kotise na monde wana e koma kande mususu so moi ça koza ndenge ni na mbeto ko expliquer biso. Moi, c'est normalement, avant batanon na mbet, faut mobile d'abord à longola au soutien, à longoli au caleçon. Voilà mobile mtosa. Oui, mobile mtosa la. Yo pour yé pas na tour mobile, au longoli est cinglé, au longoli est sous-vêtement na yé, comme ça yo au vandi binomi balé, bozo lia na mbanga. Après avoir ko lia mbanga, au lali. Si malango, bobandi action. Maman ya biso lobi bobandaka mama ko action to lito ba action nini et puis po lobi ba coup ngo za ya makofi to ya bambata to ya ba coup ya masasi ezaka nini ndeko nanga na kokolo ba action eza ndenge ni boko banda d'abord bovandi la mbetu bobandi caresse yona mobali après avoir caresse wana mai ebimi na se na biso basi le mai ko bima na se na biso basi mbala moko mobali akolinga nini affronter yo comme ça pour abwakela yo mai na nzoto ya biso basi mai ba mai ezebele mai wana eza makidi liquide tolo ba makidi o ba obeta biso makofi kuku yango wana nde makidi bongo siko baku wana ezalaka nini baku kasi nayebi biso baku wana le opesa nga makidi wana comme ça ezokota na nzoto na ngati yango tobenga yango ku. Après avoir aussi sa réaction moi si et pas mobile il faut ezala ndenge nini réaction moi c'est pas mobile moi ça lembaka moi la lali pongi mobile pas lali bo se reposer moi mukiesi malango maman na kati yote na soki bosi si rapport na bino to ko 500 nzoto nani vraiment ko pesa mobile merci moi si ton mobile moi si mtapesa ka mobile merci po nani po a pesinga lengo na banda ko linga yango na fona senge merci parce que ba sentiment ezaka partager. Donc moi si pas yo kaka bien mobile pas yo kaka bien. Si quoi pourquoi moi si ndasenga mobile merci. Bon et ça dépend. Ngande so na osa rapport la mobile nanga. En tout cas so na si vraiment na senga merci. Ye peso ka Monique na senga merci pas le bi oui na Monique ça va merci. To senga ni ba merci za bongo. Ouais bisa ba position nini moi ça ko sala na mbeto. Normalement eza ba position ebele. O nga na yebi ya kolala. Oh yo linga. On a linga ya mama soko. À part wana ya kolala. Ok, merci. To comme la biso déjà na suka ya mission na biso. Oh eza juste to tika bino ba suspense pour benga ka biso so za na posa vraiment. Oh eza émission ya mikolo. To lingi vraiment mikolo nde batala kango. So boza posa biso to continuer na ba émission na biso na ba invité na biso boza kana toujours pour na ko benga biso to za na pona bino pour na ko CPC bino. To comme na biso na suka. Maman za ba dédicace ko pesa. Bon, dédicace na ngana ko pesa na Sandrine Bella azana France na Paris. Dédicace mususu nazo pesa na Diluaki di Niclet. Bana poto nyonso o bayebi ngai na pesi bino mbote Mireille Chona na pesi bino mbote na Belgique. Numéro nanga o aza posa ko benga nga numéro nanga eza 243
089 39 24 644. Ok, merci. Naona auti opesa ba dédicace na ye. Mama tolito zonga na mwa mukie lisusu. Elo nini oyo bato mingi bato balobaka ke na olia mwasi oto na lie mwasi ezalaka nini? Bon nayebi te nga mutakoloba te ke alianga jamais. Si mobile no aliaka yoti. Oh, kolia eza lobele ya mibali ka ndenge ezala nango normalement. Ça vraiment nini? Pona ngai elobela ngelo te ngaso olienga tolia niti ezalaka ndenge wana. Bato yeba kolia na wana ezalaka ya nini? Kolia na mibali balobaka ezalaka ke wana ke na yo yepe kuna ke na yo kuna ezala bongo wana lobike le petit wana la lia la nga ye petit wana lia e oh to lia na biso mibale. Maman koko expliquer biso comment moi si akoki kozwa mobile na ye ata mobile azana na vie ya kosala bolingo te elo nini vraiment moi si akoki kosala mobile ne po mobile ayoka vie wana. Bon mpona ngai soki mobile na nga ndesa ye namoni ke azo anano azwi makasi te na okende na chambre nga moko na longoli chemise na longoli singlet na bandi tendresse là na ko banda tendresse comme ça nde ye na pesi posa ko tchangai ya osa ne rapport. Ok, merci. To comme nous déjà ya suka émission na biso, bozaki vraiment ebele ya kolanda CL News TV papinzo la messe ba gros bisous na bisika ozana bosa nteye moko le boss na biso Yemoko l'uranium de la presse balobi L puissance mikolo azana puissance makasi l'équipe site nyoso azo sala batu bulu yeke place bazami tout ezo swa bango site makasi mo pepe ya sika no euto yebisa biso comment koko yembela mobile no popese ya envie yebisa biso ba façon nini vraiment to eloko nini pene koko attirer ka biyema to nini normalement eza biyema pona ngai robe de nuit olati robe de nuit au sokol avant d'abord la ta robe de nuit faut sokola nan parce que eza la sorte ba robe de nuit et bélier robe de nuit ya sorte nini robe de nuit ya mukuse nga préfère la robe de nuit ya mukuse eza passa et fongwama awa comme ça là olati yango mobala ko attirer yo attention. Bosko so mobile aye na moi. Est-ce que vous avez une robe de nuit pour robe de nuit ça ya butu. Ce qu'on a moi ça ni vraiment pour pesa mobile pose. Normalement na moi na kolata robe de nuit te. Na moi na kolata na kilote moi mukuse ou bien jupe moi mukuse. Nga mona ebi jupe nini on la kolata pour attirer pour tout ça rapport. Après avoir ko attirer mobile na yo. Boké na bo sali bolingo. Nani vraiment a gagner na mbetu. Moi si ton mobile. Moi si mobile mutaganyaka. Nene expliquez-moi. Bon. Ce qui bon ça rapport à mobile. Normalement mobile tout d'abord mobile mutu abandaka ba action. Les mobile abanda action no ba ça la action wana. Action nini? Koloba. Vraiment tous amis na ni sans tabou et ça vraiment émission mo mikolo hein. Okoye biso vraiment ba biloko nyonso wana ko boka makidi mobile so ko boka makidi ça la bien na nzoto mwasi normalement ça la bien vraiment so mobile a boka air nyonso makidi yo moyo au sentir que abwaki makidi wana au sentir bien na nzoto na yo parce que za mibali mususu na kumoko déjà lembi na ye. Est-ce que wana azo gagner kaka to mususu mwasi azaka na vie au sala bolingo jusqu'au préféré mingi ko lo balake mibali mutu baganyaka. Bon ngai normalement ndenga na lingela penza bolingo salama normalement 3 coups ya on a biso 3 coups sans 3 coups na hôtel malangate na hôtel maté faut 3 coups so beti 3 coups na hôtel maté eza na nini ba coup mususu ba coup ngo lingaka esala ndenge nini ya mulai ba tam mulai to ba tam nini o pesa ka vraiment coup na coup moko ya tam mulai ezali ya tam mukuse pe ezali ça dépend car ndenge biso ya tam mulai na ndenge nini Tokote ma biso mbale to bandi en action là to banda abwaki makidi simalango après avoir ça et sili to lali la mbetu abwaki su makidi simalango na pese su simama soko abwaki lisusu siko mikuse zalande mikuse kasi na pese masoko tla na pese masoko yozo tia abwaki makidi mbala moko leki nango. Ok, merci. To comme na biso déjà na suka. To comme na suka ya émission na biso to lito tuna. Ba position olobaki na biso ya rolala ya sima nengo utai koloba. Oh moko oh vraiment mona ke o suki wana za la position. Position sima masoko. Ele ka ndene. Oh, ngala ogunza mati. Ya telemine kaka action bandi na wana. Siko to linga ba to yeba ba action wana ozoloba ba action na ba action film to ba action nini.
makidi ngaso na telemi na peseka masoko abandi ko bwaka abandi ko beta sima ya wande bokelinga makidi siliti. Ok, merci beaucoup. Tolito tikabino vraiment la posa pour mbala sima, hein, mbala sima brosa sous na posa rota la biso. Nazo rappeler mingi eza nango kaka juste émission sans tabou, eza émission ya mikolo, hein. Eza toza na ka juste pour na ko présenter bino yango pour bosenga ki sans tabou yango vraiment yeye sans oublier vraiment na bosa inte na pesi ba mbote na papa Pinzo la meso, hein. Le boss na biso papa na biso na pesi mbote l'iranium de la presse maman na biso, hein. Elle puissance na pesi vraiment un gros bisou sans oublier Belna Yezi. Maman, est-ce que vous avez sous contact na yo numéro na yo ya téléphone? Numéro na téléphone est 243 089 39 24 644. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous avez sous na bateau pour CL News TV toti qui a vraiment temps? Na boaki Paris, na pesi Paris Mbote, Sandrine Mbote. Na pesi Diloaki di Mbote, bana Belgique, nyos oboyebinga Chona, Mireille, na pesi bino Mbote. Ok, merci to bo sanité d'ailleurs tous vraiment la salle les hérédites hein na croisement Gambela ana ngirengir vraiment ya yemoko le boss Chela Mayuma hein mobali ya mama Edith hérédite ndungi bambote no bisika ozali sans oublier lisusu na bosanité Julio Rock Boy hein na lead musi mwana pesi bambote bisika oza ingénieur ya solution na kati ya Londres ba gros bisou bisika oza na bosanité Julio hein Julio bisika oza ba gros bisou na yo na bosani lisusu te hein na kati ba collègue nanga musala Vanessa Musaou na bosanité Megaboul garçon swag bisika oza na bosanité Gingombe oazo coacher biso ba gros bisou bisika oza na bosanité Amiel Moulofa la personne va gros bisous bisika oza na bosanité Goloa Mayala bambote na yo vraiment vraiment na bois ki bino tembala sima na kozwa vraiment temps moment ya kotanga ba kombo na bino merci beaucoup pour na lelo na tiki bino bye. C'est Frida Bachar mais na eli bino sanga kitoko balobi CL News TV babi site kitoko yena mpepa kitoko ya yemoko Christelle la Rose. Babi Christelle la Rose fille a na bagage. Babi il y a différence. Là-bas zéro. Ma bébé babi CL News TV. Babi site moko izana ba news ya kitoko. Bana poto nyonso Allemagne skala dila sozali Londres sika titi matondo nisha matondo bozali balobi bana poto nyonso donc Europe mobile babi to landa CL News TV. Ya Christelle la Rose balobi oya kotala te akomi diembika yo okomi diembika